génération ya sika esi eboya umba elingise kavashama bisengo biso tobinaki chachacha mambo tango na bolero bana ya mbula oyo mama c'est caneton allez caneton allez maman caneton mbote bandeko balandi ya émission monoko ya mobange elumbaka solo kasi bibisaka makamba malamu na pesi bino mbote na kombo na Yesu kolo akamba biso na émission na biso oyo nalingi bino mingi mbote mingi na papa Botembe na Allemagne mbote mingi na yamo sekananga merci pona ba conseil pe merci pona bandeko nyonso bazopesanga ba conseil na pamboli nzambe pona libuta nanga na pamboli nzambe pona bana nanga bakoko babukilo na ngai na pamboli nzambe vraiment pona bandeko nyonso baninga nyonso tozalaka na bango pe ba oyo nyonso babengaka ngai pona kotuna nga makambo to kotuna pe ba conseil. Lelo problème toza nango awa lelo ezali nde likambo ya complexe na biso ba congolais. Likambo complexe na biso ba congolais eza likambo na lingi na lobela eza nango te ke non mutu boye mezana bato e batinda kata msu ba message ba audio ba nini ba message nani ba video oyo pe tolandaka to tozolanda. Mais bandeko na nga soki na yeko lobela lelo makambo ya biso ba congolais et que tozali vraiment bato oyo ba mindimaka te. Congolais amindimaka te, congolais andimaka bato mosusu. Lelo oyo po message na yo eleka mingi na audio okamati photo ya moto omamiki pembeni ale ngongo mosusu moto ezoloba eza kitoko te soki yo moto lobi likambo leli nga nazoloba elongi na nga ndezomonana ke ngai moto nazoloba. Mais pourquoi kozwa photo ya moto botie photo ya moto ale botie mongongo ya moto mosusu eza kitoko te? Eza kitoko te pona voix wana oyo zo fabriquer pona yo oyebi ke lokola congolais azalaka complexe soka yo ki voix ya bato bamboka mosusu nde en tout cas message no ekoleka bien. Okomona balekisi koko moko ya kalaboye. Vous les Congolais, vous êtes sans manière, vous les Congolais, vous n'êtes pas intelligents, vous les Congolais, gna gna. Alors, moni mususu abimi. Je m'intéresse aux Congolais. Vous qui êtes là, Congolais, vous n'êtes pas sage, vous n'êtes pas comme ça. Mais vraiment, ngana yebite. Mutu oya koji ko finge kolo nanga. Na répéter lisusu lelo ke ngai ko ngai pays nanga de rêve eza Congo. Pe ngai na lobaka na nzambe soki na kozonga kana mukili azongi sanga na Congo pe na libota na ngai. Ba oya libota nanga bazala soki ndenge ni pona nga na lingaka bango. Congo nanga ekoma ndenge nini na lingi yango kaka bongo. Congolais na lingaka ba Congolais mingi bolimbisanga. Po bazaba ndeko nanga na lingi bango. Na lingi lingala koleka ba français na ba anglais bolimbisanga ipe. Po za munoko na ngai. Ozomona. Na lingi mboka na ngai. Mais pourquoi na koke de ko permettre na batu mususu ba finga ka Congo, ba finga ka ba Congolais. Tangu yozo panza sango wana, ne bazo finga ba Congolais, ne bazo mépriser bango, baza biloko pamba, baza mayele te, baza bona bona. Ozane sengo nango vraiment. Ozomona teke bazo finga nde yo. Yo po kamati message wana po tambusi yango so tia pe na se wana oui azana raison ya nini? Po kaka aza mutu amboka mususu. Po kaka za mutu ekolo mususu. Bilo bokanisi obiso tozana ngo na Congo bango bato bamboka na basana ngo. Tofandi na bango. Biso tofandi na bango. Mususu ka yika ke Congolais mutu asoke de kobala ye. Asia koya ki deja mayanga. Pourquoi? Parce que ba pesa ka biso valeur. Mais biso moko bakolo valeur rango to tindi kakango. So te yika ka mutu asolo ba français ya bikolo wana. Oso sielu mukaki no kala. Baza na raison. Yoka kutu bango mutu bazoloba. Yoka bango bazoloba. Yo loba ko leka bango pona mboka na yo.
Yo loba koleka. Boni pe boye mutu nyonso akoyaka kani atabiso. Attention quand même ba Congolais nzamba pesa biso makambo ebele. O basana ngote. Nandimi te ke Congolais afande la ka vraiment télévision to nani réseaux sociaux pona kolandela makambo ezoleka na Cameroun, na Côte d'Ivoire, na Batogo, nandimi angote. Soko fandi peut-être muketo balana na bango. Mais bango ba fande la ka ba information na biso nyonso tout. Tozala kana bango akwa ko yebiso kana leke pa na bino ezabo. Pona nini balandela kabiso? Soko za na valeur te, batu ba kolanda yo te. Mais soko za na valeur batu ba banda kolanda yo. Toboya kaba finga kabiso. Toboya kaba méprisa kabiso. Eza complexe makasi. Na Bible nzamba silikela, na yebi Bible malamu te mais selon ngai. Nzamba silikela penza Esaú pona nini? Po azalaki complexe pona soupe à rouge. Soupe kaka ya rouge ezanga kina misuni na kati. Complexe lati ye. Kamata no bokonzi na ngai. Mais wana tosala katoka baka bokonzi na biso pete. Bozana raison. Azana raison. Azana raison. Yo ibi makamu na bango ndenge leka kuna. Yo kipaka makamu na bango. Po bango kaba kipaka ya biso. Tuko makaba zoba ya batu nyonso ndenge wana pourquoi? Nzamba matisi biso ale biso tomiki tisaka na se ya bato yo bakoki kozala na se na biso. Soki eza kaka mutu mususu mutu ekolo mususu. Mutu akosi ata alobi na bino ke kolia mafuta mbila te. Esili ekokende partout. Pona nini po bayebi ke Congolais soki likambo mutu amboka mususu mutu alobi akondima yango. Yango wana batu mususu ba Congolais mususu ba koma pe ko fabriquer minoko wana. Likambo nanga na lingina do ba po eyoka na tuka il faut na fabriquer moi munoko wana. To na benga mutu moko ya ekolo wana aloba comme ça batu bakulanda. Non quand même. Non. Tomiyeba quoi? Tomiyeba. Boye bien, ah Seigneur, na mona tata mon koto kene na bureau na ye. Papa na biso mongoludia kalera zaki gouverneur. To kende na bureau na ye. Wane bale mondial uti kokufa. Luambo makiadi pa utai kokufa. Luambo makiadi mtakufa kili boso après bale mondial ya kokufa. Mais tata wana yambi biso na bureau na ye, gouverneur. Alobaki ni. Mais ngana yebite, ezo pesa nga pasi. Est-ce que nzambe kuna azana besoin ya batu ba yembela ke azana besoin luambo po yembela ke kuna si ba ange baza kuna baleki luambo na koyemba ndenge tolanda na Bible wana munguludia ka mtu azoloba un gouverneur ayambi biso kusala kola bana esili wana te aye ko so bale mondial kuna ba jiko sala le théâtre te azana batu te kuna ko ba jiko sala le théâtre pa ko so ka bale mondial asakine na mokili yao pona nini parce que alingi mboka alingi batu mboka na ye bande kunanga je vous aime Congolais te ngana ina bino ngana kumisaka mboka na ngana kumisaka bandeko na ngai nazalaka fier ya kozala congolaise zala fier ya kozala congolaise parce que batu oyo soki bado bayike ba changer bikolo batu wana nyonso bafinga biso ba ba changer bikolo bakoma ba congolais ngana yambaka bango na yamba mususu aloba na nga sa Jibusien je crois aloba na nga alobi biso tokama rabino kutu ndenge ni boya na bapoto awa na zine. Normalement, biso asile na biso fait à la Congo. Pour Congo ne muteza spécial en Afrique. Vous vous rendez compte? Vous comprenez ma cambo. Ale ngale na koyoka bongo te. Congo za na ngombo kapamba. Biso kutunenge to sali wana. Valoriser mboka na yo. Valoriser ndeko na yo. Valoriser muninga na yo. Okomona congolaise hein? Parce que loko la likambo ngo ezali que tolinganité complexe wana sala ka tolinganité tozaka na mitema likundu na kati na baketo na kati mais tozoke ne kosambela na ba Bible muko mususu okokene na Bible boyi ale Bible bakamio na nengi pa moyo mona susu nzele zati bolimbisa c'est trop c'est trop batuno so bafinga kaka biso batuno so balobela kaka biso tozo sambela quand même nzambe ngo. Mais tout le monde a fait ma camango, nzambe ndenge saleli soki nzamba peso eloko kumisa eloko wana. Moi je suis belle. Ata yo fingi ngolo bina zama bena bina sa kitoko. Famille nga bato kitoko. Congo nga bato kitoko bato malonga. Na lingite mutu ya ko lekela ngai wana jamais. Na lingite mutu ya ko finga kolo na ngai, na lingite mutu ya ko finga bato mboka na ngai, na lingi yango te.
Congo eza lokola ezao ya batu mususu kaka nde mutu ezalaka bien ya bino ezalaka bien te bino moko boza komikitisa nzamba apesa biso nyonso apesa biso valeur oyo batu mususu baza nango te mais biso tolingaka valeur wana te eza mawa mingi yango ozomona ndeko na ye aza na magasin awa pembeni ndeko na ye aza na magasin pembeni awa mais ye malamu akende kosomba musika epai ya bato ekolo mosusu mpe ata bino moko wana olobi koza motema malamu non non pourquoi parce que olingi te ndeko na yo atombwana olingi te ndeko no abonga malamu ekende pa moto mosusu ekende pa ndeko na yo Congolais tozala mayele ko tofungwama nanu ko nzambe apesa biso koleka bato nyonso me biso tozokende komikakola lisusu epai ya bato wana ndenge nakuti koloba kodefa na minoko ya bato wana ale wana omoni bato bazobeta maboko aza na raison me aza na raison soki azofinga bakongolais seka fingi yo nga ntango message ya ndenge wana ekomelaka nga nayoka mpasi na motema mpo nayebike bafingi ndenga omoni pourquoi finga bamama congolaise soko fingi bamama congolaise seko fingi nga nasalaka émission oyo na lingala monoko ya mobange mpo bamakambo mosusu elekaka bato mosusu batunaka yango mama qu'est-ce que tu dis là maman qu'est-ce que tu dis maman nous on prie avec toi non dis-nous un peu nani akoloba na yo makambo ya mabe eza na mboka na ngai na oloba ngo te ya bango mpe na kotuna te tali ngai te bandako mabe bazalakisaka kaka ya Congo na bamboka na bango bokende kotala nini ezoleka kuna na bamboka na bango batalelaka misu nyonso na Congo puisque Congo eza mboka ya valeur puisque Congo eza mboka ya mutuya mais yo moko kolo ya Congo congolais congolaise oyebi yango te oza ko se diminuer lisusu devant bato wana oza ko se diminuer liboso ya bato wana namonaka te nga ndenge nazali ya namonaka te bolimbisa ngai bokende koyebisa bango na bafrançais bino bato boyebi yango ke mama wana azoloba boye namonaka te ekolo kokodiminue ngai okomona moto mosusu en tout cas intel vraiment mwasi wana aza kitoko lokola ba intel nzambe nanga mfumu nzambe aza kitoko lokola bato ya mboka boye Congo etondisi base kitoko ya modèle yokende komeziraka beauté ya bato na bato ya bikolo mosusu ya bamboka mosusu mais c'est quoi ça motu ezosala to ezosala te yango mobutu alobaki bolatana na maputa mibale mitango tolataka maputa mibale soko tali ba démarche ndenge watu wako bom mama moko alekaka na ba Facebook awa na ba réseaux sociaux mama soki bikolo maputa na bosani na kombo limisanga la reine de pagne mama nzamba pambolo pa yozali na lula ka kitoko soko lati ozotambola ndenge wana nde biso tokoki kozalela otamboli boye balibi oui aza congolaise olia ko se diminuer ko se dévaloriser kolongola lokumu na biso nini yango bongo nini yango lelo na yaki pona loba na yo congolais congolaise olongola complexe eza yo koma be oyo nzamba pesa yo zomona ngo muke yo lingi olanda oyo wana ya muke kasi kozala kaka muke moyo otombwana eza te moyo otombwana eza te otombwana te parce que yo moko olingi nde ozala moto ya suka olingi nde ozala échec toza ba échec te ba congolais toza ba les premiers on a tout kitoko toza nango élégance toza nango koyeba koloba toza nango na bamboka wana mosusu biso tozalaka na bango baza na langue nationale te o balobaka neti biso tolobaka lingala baza nango te baza nango te ba dialecte mwa moke yango monaka bango balobaka français ate ezangi nango article likambo te tosundoli yango kaka bongo ozomona okoyoka kuna je alobi ye ozomona ye compris wana nini j'ai compris j'ai ezalaka te ye kaka po bayibi koloba ngo te mais yo kuto kolula ya bango koleka ndeko na yo oyo abosanaki atango mosusu ya koloba kotonga bato kaka ayebi français te ayebi boye te yo moto oyebi yango za nani ba chinois epai bazali bakende koyekolaka français to mi pesa valeur na biso nzamba pesa biso koto reconnaître valeur na biso
botika kotambusa ta mususu biloko mususu bangisaka batu bolobaka na minoko mususu wana na bino pe mutu bobangaka botika kobanga toleki bango so omoni mutu atindeli eloko ezofinga bakongole zongisela yango loba yo moko zongi ezwa yango po yo nde mutu bazofinga ngai te ndeno kondima pe bazofinga bino boye pe ozondima ya seul azana raison oh ou ça congolais te alors mais ngana sa congolais ko na lobi na yo na lingaka biloko wana te na lingi yango te ngana linga yango te po mboka na ngisa mboka na ngai mboka na ngisa bosoto ya bino sa bosoto koleka kutu na koyebi so bongo ya bino sa bosoto koleka o mindima te mibali nyonso aba kongoli obosana bango awo soka keika kepa mwasi ya bikolo wana mbangu mwasi wana kolanda yako lubate bako sala na mabonde lipozo kaka mobali ya congolais po ba mibali ya congolais basaba élégant ba biko luba ba biko lata allez yo polandi oui vous les congolais vous ne savez que danser vous ne savez que s'habiller vous ne savez que comme ça nana yebisio que mibali ya congolais ba lata kana basama yelité on est intelligent hein? Tozama yele mais to lata parce qu'il faut muto lata ozomona to bonga ka fo mutu abonga kokanisa te ke soki mbala lati malamu aza élégant nde na mutu aza mayele te aza mayele buteli ba papa na biso te mobutu azalaka mayele te na lingi kokende musika te soka teleme ngambe atelemite soka lati ngambe alati te boni boyiko butana ba mama na biso pembe na bakonzi alati abibuki démarche bolubi oui bino boso lulaka bango sakala kende tindika bolibi bango ne mutu baza bien on est bien toliki bango congolais lelo na yaki na conseil kaka ya koyeba ke toza na valeur totika complexe totika komona ke bango nde baza bien totika komona ke bango nde baleki biso totika komona ke bango nde baza nango ebele bango nde baza na besoin bakoma ba congolais mais biso toza besoin to koma bango te nga jamais na kujiko sepela na koma mutu mususu na Afrique mususu wana na lobaka na nzambe zwa lokumu ndenge lingaki na sala congolaise boy esengo etondaka na motema na so na talike na za congolaise na bi oui so na tali baninga basi na bi oui na tali baninga mibali na lobi oui tozali omoni tozali bakoma ko yekola kolada mibali na bango musuba bakoma ko bina na ba mutu ashi me baza ba Camerounais bazo bina mutu ashi me bino na ba culture mboka nyonso bolingi yango te ya bato mususu kaka oh là là nazanga makambo mingi te lelo na yaki penza po complexe si la biso soko sana likambo ko loba ndenga na zolo baboy tika okene ko fabriquer ba photo tika okene ko fabriquer ba minoko wana po yango nde bato bakoyebela non loba ngo bima boye loba nzambe ya pambola bino tokutana na balasima